Salut à vous, très chers internautes, pourquoi pas aussi nos très chers téléspectateurs. Binot Bomessana Rolanda, votre émission, votre magazine, La vie en RDC, une émission de Salarabat décryptage sur la politique, sur la vie de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Et je dis un grand merci, je suis vraiment reconnaissant à tous ceux-là au Pessarabiso confiance. Boza tellement ébélé, Boza éparpillé dans tous les 4 coins du monde. En tout cas, Toza vraiment reconnaissant envers Bino. Comme je l'avais dit l'autre fois, Toza n'est pas sabinoté, sauf reconnaissance, na gratitude, douana, oyo, single na bisoto manifestarango, à chaque fois, Toza, nabino, naliboso. Donc, je dis encore un grand merci à Papa Pobongania, depuis Canada. Donc, Papa Pobongania, Nabokasité Yann Kolonzambe Peyayo, toujours. Merci aussi à Denis qui est derrière la caméra et à la réalisation de Dimitri Boongania. Alors, comme vous le savez, Toye la Rabino, actualité Moko Eza vive, actualité Moko Eza Yabomo Yakufate, et puis Tokendara plus nos sources, vous le savez. L'émission précédente, nous étions avec Maître Douli Moutou Loulou, qui est aussi un analyste politique, mais il y a plus du côté de la société civile. Avec lui, Tomekaï Kodissal avec moi décryptage sur la politique de notre pays. Et aujourd'hui, de recevoir encore une fois un jeune. C'est un jeune, c'est aussi un analyste politique aussi. Donc, là, c'est bien pour nous, les jeunes, côté Marambouango, les jeunes, ils ont vraiment, qu'on parle plus sur la musique, sur le foot, mais côté, c'est plongé vraiment sur la politique, potoyer, qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays, parce que, comme on dit tantôt, la jeunesse est l'avenir de demain. Or, demain, ça se prépare déjà aujourd'hui. Alors, nous avons reçu pour vous un jeune, tout comme moi, tout comme tout autre jeune, tout comme Bandekonos Bazolanda Bisso, premièrement, tu as une beauté. Ndeko Boni. Malamu Ndeko. Santé bonne. Ah, santé, le poto, on tient les coups. On tient les coups. Et ça te fait comment le losa jeune s'est plongé plus dans la politique, au fond, vraiment mis sur le Makambo Kanayo, aux une musique, discussion, débat, musique, il y a balé au tient de côté. En fait, ça te fait comment? Et au salanga esengo, au moni, ceux qui t'occupent ma mambo côté, m'ont occupé les bisons azate. Pour américain, français, nanya côté la bi, à côté ma biso, famona qui biso motoza hôtel. Au moni, na s'inspirera mingi na adage ya mutomora mayele aloba mokili e okufa te, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal. Bato barosa mabe bato baboma mokili te, mais bato baboma mokili eza bato bayebi ke eloko bato wana bakosala ya mabe bavandine te na lobi eloko inspiranga adage wana. D'après le coup, les gens inspiré aux hommes, parce que l'inspiration, tant que les gens inspiré aux hommes, on peut besoin de moi confirmation de palper. Ça m'a belli au nangato ebi. Et on a évité là, eza kabila na batonae. Tala lolenge ba komisi mboko. Oh, mais yo ko tambola te. Oui, na zo tambola mais ngape na zo mona yo pozo mona toza misu mon côté. Ko ba rolanda ona ete ba rolanda émission oyo ba rotuna yo. So o le batuna nganga na tuni yo. Sasa tout vanda na Kigali, tout na Porto, na Paris, tout na Bruxelles. Mboke Kinshasa la belle. Bon kabila mutabebi siango. Kabila mutakomsango Kinshasa la poubelle. Bongo nani. Nana chaki mbuta cheba atongi ba 5 niveaux ba poubelle. Oyebike ba poubelle na ba ba benga ngo ba 5 niveaux ba immeuble. Donc eloko kozanga kimbuta mbonga peinture na okabla ba appartement na kati ba poubelle wana. Kinshasa komi ko lumba solo. Ata to meli kisi to kobika te. Tout ça non. Montako la malaria les loto typhoïde amélikis. Soko zongi sien à l'hôpital. Bon kangeka na typhoïde. Solo partout. Là c'est juste une introduction. On va vraiment te côté na profondeur. Na cadre introduction yango. Oui, vas-y. Permettre ngana loba. Non, loba. Moni batolo kwa ba Jean-Marie Samba. Bayo kaka Sony. Bayo kaka Sony. Jean-Marie Samba, à Télé 50. Et DG Espace 50, à Salioni. Aza DG te, moto ako foot à batuta aza DG nani? Non, aza DG. Na lobby hein. Moto aza ka dire préfet école, ou ebi ko assumer ba responsabilité école. Non, aza déjà préfet na fonction. Te, moni loko ko bomamboka, kazaka nde.
mais musala ezate bali bato bamona ke naza DG mais yango azali musala ya ki DG sikoyo omoni hein un paiement c'est pas un problème mais au départ qu'est-ce qu'il est omoni oza mopanzi sango ezate bato babela ko mopanzi sango mais lolenge kosalela musala na yo ndile sata mopanzi sango asolo Jean-Maïka Sambaza DG pour bapesa ndako wana ya télé 50 mais na musala ya ki DG boy ezate yebisa ngai yoza papa na ndo bengo papa bana no baliaka te batanga te tina kibo papa no ezani zela elo ngana ko comprendre ko ko différencier zanini koza la papa na ko assumer rôle qui papa mais au départ oza papa donc bref donc Jean-Marie Kassamba au départ c'est un DG peut-être quoi assumer selon yo aza quoi assumer selon batun bazana yi ngai te nana mukanda awate zela na elimbisa ngana fungula ngana na mukanda bakomi agent de télé 50 numéro 42 croisement des avenues Tombaluba et Équateur Kinshasa Gombe transmis copie à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Bande kono so zolanda biso botala yango lettre yo ateto la kisi bien téléphone boye mais beaucoup na yango vas-y. Na kotindela yo kotia yango na émission o batu batanga yango. Aba komi boye concerné indignation pour 9 mois d'impayement de salaire yebisanga moto aza déjà ça sérieux. 9 mois bat basela comme ça. Donc au moni bokonzi na bango. Mais tongo midi poko na télé c'est Kabila mokonzi Kabila bongisi mboka Kabila tongi banzela babimisi kuna les oranges sikazalaki na 24 novembre ponga linga obenga ngwa vende la libération ti babimisi kuna akeko na zandu to yebi ville na ngambo ya ba galerie ex galerie présidentielle to yebi motuye ya banda kuwana na motuye ya ngambo ozokota loko kende wenza monene na biso moto ayebi et puis na yebi si yo za mopanzi sango na koloba mambo lelo te kende sala kete ndako na bapesi Jean-Maïka Sambo fele atika kokosa bayimboka ke Kabila bongisi mboka panda ke yemoko akonyo kwa mamakasi aluka ko apparaître te mais à vivre vie na normal siko boy ba jaba ko sa musa tongo me di poko pousser bana bato ba kumisa Kabila oyebi ke leo na Kinshasa so munda moni journée sa télé 50 ebi ke moto Kabila mais moto Kabila 9 mois. Ok, je rappelle que Kombo Yande Kozali Marseille Vouvou, analyste politique, et à jeune local Abisso, donc jeune à Télémi à Tomboki, pour le Kambambo Kanaye. Makambozo le Kanambo Kana sur Yebiango, en tant qu'analyste politique, tout le monde qui Seni a invalidé certaines candidatures, à côté plus côté opposition. Indépendant peut-être Yakotanga après et qui a recours na cour constitutionnelle. Alors cour constitutionnelle payé n'a pas à rendre verdict vous allez qui a souka candidat au baza écarté de la liste où yebi ango peloko la biso. Alors pour na yo comme étant analyste ou analyser si je peux dire analyste ou analyser ango permettez-moi aussi pour la tautologie ou analyser ango ndenge nini makambo na sali poso mibale na kolobela yango soni omoni cour constitutionnelle eza nde babenga de instance ya suka donc ndako ya monene ya bazuzi ya Congo ya suka oyo eza likolo nango eza te mais tala soni soki tokena tozongi mwa nsima okomona basoni bato wana basala sadari o afingaka bato ba mama na bango po ye azabongo te ye ku sirku kutu bien ba fingi yo mama na yo pe finga na za ko yebisa ye chaque fois a o che candidature tika o finga ba mama na bango po ya mbalo to ko répondre o mba moko bon ce qui a Shadar oza ko indexer directement et bongo Gabriel bongo Mokia o ya bundakana bato na plateau ye pas un candidat quand même soki to obeta masolo to betaka masolo ya batoyo bakosala mboka na ndenga bosembo ngai naza mpona bato wana otangi te tozobeta lisolo na tuni yo nanu malembe na tuni yo bakandida oyo baza invalidé yo koti Shadar yango nga mpe napesi yo exemple Shadar ya lobi na mutu finga mama na yo oyo afingi mama na yo bongo Mokia ye paza candidat oyo abundaka na bato na plateau
Mokia. Ouais, donc continuer koloba que non, na sokomi président na kutani na Kagame na nzela na ko bete makofi to kobunda. Imagine un peu siko ba propos ndenge. Etalinde ko Mokia. C'est que Shadari peut etali Shadari. Mokia alobi yango individuellement. Alobi ye soka kutani na ndeko Kagame na makambo Kagame asai na Congo. Si le président il ko engagé nani? N'est-ce pas que tout le pays. Shadari alobi yango zaki président. Bon, qui a tomate. Mais différence c'est ça. Mokia alobi yango ye atindi bana ya batute. Alobi ye même akomo konza mboka pona kanda ya mboka na ye oyo Kagame babisi selon calcul na ye akozongisela ye yango. Mais Shadari ayebisi bana ya batu. Bazwa Shadari bacha ye liboso ya bana na yebisa bango ke soki bafingi mama na bino ndenga vandi awa bino pe finga ba mama na ba. Différence c'est ça wana. Mokia alobi pasi na ngai ndenge moto wana bebisi mboka na ngai. Mais soki atala ko mokonza mboka soki na kutani na ye ekoleka kaka te. Donc ngala moto wana toyoka te. Mais Shadari abengi bana ya batu. Abenga mwana ete. Alobi na bango bafingi mama na yo pe finga mama na ye. Zola kisa bana ya batu ko finga tala degré ya moto yo Kabila poni azala candidat. Shadari wana azalaki ministre intérieur. Yoka soni ya cour constitutionnelle. Gouverneur Jean-Claude Baye Kazembe ya Okatanga. Sali bakamna ya PPD bo sotonamo basala kana majorité ba ici injustement. Il pas habité ko sila boyote na kina haute cour. Kina cour constitutionnelle. Cour ko habité azana raison azonga. To yebinga ina yo bare ya cour constitutionnelle ezalaka non discutable. Eza exécutoire na niveau nyos. Ituna ndeko Shadari oza mopanzi sango. Shadari ministre interabi akozonga te. Ngai na oto sana Kishasa. Décision cour kenda. Shadari ba akozonga te. Un individu a défié justice ya munene, instance ya munene ya mboka pe etika la bon. À l'époque azaki ministre intérieur. Oui, c'est nana ebiso ke ministère intérieur. Ministre intérieur c'est un exécutif. Pouvoir déjà au Kabwana. Toi un exécutif, pouvoir législatif, na pouvoir judiciaire. Mais nous c'est opprimé. Il fallait qu'il ait exécuté. Il fallait qu'il ait exécuté. À s'opposer, pas s'imposer na décision ya cour constitutionnelle. Yo mona zuzi moko. Afongola mbanga loba. Modèle ya cour. Na lakaki ba imboka na oyana mikanda. Mikanda yango. Awa na convention ya des Nations Unies contre la corruption. Awa na code pénal. Na otanga pona ba imboka. O ba do benga surbonation des témoins. O bango ba koloba corruption. Yoka ndenge yoka code pénal na biso. O sko ya biso ba lobi boy. Obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission de l'un des actes prévus par l'article 147. Et si kani balobi a kesa corruption, code pénal. Na roba Thomas Lowaka atika robeta masolo balabala. Omonia ba komi likolo awate. Journal officiel septembre le 5 spécial 5 octobre 2006. Livre D, code pénal. Aweza convention des Nations Unies contre la corruption. Omoni ba convention o ba applikango na bamboka te. Soki Nations Unies a décidé admisi convention. Bino besoin de convention o bo adapter yango na ba loi na bino pour pesa uniformité. Na convention awa. Babi chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour le caractère d'infraction pénale lorsque les actes ont été commis à l'interne ou à l'externe. Aucune convention corruption. Balobeli sibonation té. Balobi chaque mboka moko na moko azwaka convention o adapté yango na code pénal na ye. Adapté à un code pénal n'est pas harmonie entre les traités internationaux na textes nationaux. Na textes nationaux, il y a un autre tangi. Si bon nation ça obtenir faux témoignage. Ça quoi on a besoin de témoigner l'oba qui ngai na raison. Corruption ça.
ndeko témoigner le bac ngana a raison. Et ça y a pas mandengwana to yebi bisonyo so to aba africain na ko kende ko témoigner na faveur na yote ce ko pesinga ki kanya kate omoni poza mopanzi sango olobi makambo to malo waka loba wana baloba na babala bana ko o batabale babenga na fe kodi yango na lobité yo mona wapi ngana zo yo témoigner na faveur na nga yo ndeko na ngai te na likambo eza vraiment o eza ko faire coûter au cher na témoigner kaka pamba bongo OK na sweza nini na ko loba na ndeko azana sima caméra soki opesi témoignage à mabe contre nga na kotinda bato baboma yo asali yango po na menacer babenga ngo acharnement intimidation et ça corruption te pourquoi na code pénal na biso tuna ba doctrinaire nyonso ba professeur nyonso droit pénal ba luzolo bambi baza na banyambirungu baza tuna bango motuna akabange numbi procureur général za professeur à droit pénal. Les droits pénals congolais et de stricte interprétation. Analogie zate que oyona oesa ko kokana ezakati. Ça dit na pesa ki exemple na ko mandela ngo. To swani na ndeko na ngawana. Na tongo oyo. Na komi na 17 na ko motamla na mbeli na kutene kuna na ngambo mususu na bomi. Ba ko bana sali assassinat. Répondre nini? Ba élément o constitué infraction wana ba seke ba benga ngo assassinat. Donc, dans d'autres termes, on a décidé que en français préméditation. On a décidé que côté tout n'a coûté un an, mais erreur n'a coûté place tel. Mais n'engue to vani no aso to bandi ko swana. Olobi maluba moge pesinga ikanda. Na zumbeli na chubio okufi. Ba obenga ngo assassinat, ba obenga ngo meurtre. Mais na nyonso mi balé bateau ba kufi. Tozo wa capitaine na masuwa afongoli bagase. Abosani ko kanga yango ma ekoti bato chaviré bato bakufi ba obenga ngo assassinat ba obenga ngo meurtre ba obenga ngo homicide involontaire na bito so comprendre na nyozo na bato bakufi ba ko obenga ngo assassinat to ba ko obenga ngo kaka meurtre to ba ko ba nyozo neza kaka homicide mais bato ya mayele législateur batali babite eza ndenge mokoti. Parce que boni kaka lelo po comme Jean-Pierre Bemba ne bokolo ba que corruption c'est bonation comme le lokomo na même droit pénal. Dans notre temps aussi dossier en deuxième kendaki na deuxième ligne na deuxième instance non ba rendre en politique na comme omoni yo moko bakisi sou bozoba olaki sou bozoba ya baji na apporter kaka oyo eza inde na ko olaki bozoba na bango tango to signer traité de Rome. Cela veut dire qu'il y a une infraction au niveau où et ça la capacité na bisoté to pesa on agisse international. Na le but que bazu c'est na biso incompétent. Mais ndenge to yokana ki na moko tali ate niveau oyo bisoto ko kangote. Yebisanga ilobi lundi za le 17 cour pénal a statué sur dossier Jean-Pierre Bemba. Ce qu'a dit Jean-Pierre Bemba a raison cour constitutionnelle au Kenya. So ba blanchir pour la deuxième fois. Cour constitutionnelle au Sani. Pour matière au cours constitutionnel, c'est les ans y a été. Alors, c'est référé à un document à cour de la CPI. Si la CPI arrive à blanchir Jean-Pierre Bemba, que deviendrait l'arrêt de la cour? C'est Bazaki pressé. Il est trop vite en besoin. Il fallait que Bazaki bato maïle. On a vu ce cours où on est en poche à Kabila. Soki bato ya mayele banga bate objectif na bango ekozala nini objectif ya Kabila logo la ndakala pochadari ndakala ala na poate kuna yo dauphin ekozala nani fala ekozala nani wa kwa kopesa na bango na yebite moto ne so ngaka changa gagner te ko benye ndakala mais bango ne so ba ndakala na yemo Kabila pe ndakala a gagné l'élection 2 fois to kota wana tengano to yebi nanga na dialogue à Kanchach na kojo na commission monanga lobat batunier maintenant ba élection salami kabla gagner bat bazo déclarer les élections ngoyi mulunda fubolu kilango kombo mususu nanga mutaloba donc motono sanga kachalanga gagner te il fallait écarter ba poids a commis la décision candidat tout sérieux oyoki makamba ngaba créer ndeko Félix Tshisekedi te akina boboto ko bayibatika ko sakana komba école na bango Félix atanga kuna te nga esiko na ebisio kende ko luka moto IDPS tourner so na dossier à Félix à côté diplôme te
pour loi électorale et ça y a des possibilités. Soit au cours de sa diplôme, soit au cours de sa attestation expérience professionnelle. Dans le domaine de politique, sociaux, culturel, tout ça. Est-ce que bateau n'est pas une dépense par bazoba? Nous avons candidat belé, un diplôme belé, mais pas cotisé en hauteur. Adolphe nous dit avec tout ce qu'il a comme diplôme à côté, diplôme en temps. Donc il y a un candidat Moko. Tout le Jean-Pierre Bemba, le lot ce qu'il y a encore une fois nous on va blanchir dans ces pays. Et maintenant ce que sort il y a verdict qui a cour constitutionnel décision ba otiko kata sur Jean-Pierre Bemba d'après comme étant analyste. Nous là on mutu nous ezati. Bango ba bazuzi manke ba na poche moto moko me ba bazuzi. Torota la bango le 17 eza lundi. Nzamba sunga biso asunga Jean-Pierre Bemba. Ba blanchirie penga na étiquette ba blanchirie to qui na dossier Adolphe Muzito écarté na liste validé ya Muzito est clair balbi conflit d'intérêt Muzito a postulé pour na ya plateforme IREP qui a postulé pour na palu conflit d'intérêt za ngai na yo to za bata to kenda kila balbi Muzito za qui suspendu na palu te omoni ba ko ba lo ba wana poste le gina l'accès mikanda lettre de démission Muzito na notification de démission par un huissier de justice ya Muzito. Puis mikanda wana yeso mutu tseka na dossier na ekota na sini. Eza mote malikunya. Eza kabila nda tali a moto ote. Non ma double nationalité. Te sali bien, ya double nationalité na sepeli makasi. Rentrée parlementaire eza l'autre. Et ça na ba député mzuneti ba Bologna, ba Zakari ba invalidé bango. Pour la double nationalité, mais c'est genre. Tout le la mina ko soko sala le nisoko ba ko siéger toté. Na royano lomba asima, total na nous lelo et le mina ko ça. Mais non, aux homonaté que cour constitutionnelle a facilité malaman ko ba opposant tâche au luka candidat unique parce que Bemba et pa lo baki yango o ba ko pona en tout cas na ko tsaye maboko biso to ndima décision ana. Aux homonaté que ba facilité bango déjà tâche Moïse Katumbi écarté. Pourquoi pas directement afin d'abord trouver solution comme sa candidat unique. Topé ça ba toma na biso opposition chance. Malgré to yebi ba politique na biso ya Congo ndenge bazalaka, mais topé ça bango chance to sambela pona bango ba mema biso na nzela ya malamu. Elo ngana osenga na bango yango wana. Eza teke to lo baba aider biso, eza mabe kolongola baninga oyo bazalaki pe basali eloko moko te contre mibeko na kati ya gouvernement wana Tarsisi nani oyo oli lunga ministre santé azali belge oli lunga ministre santé soki Kabila azaki sérieux arrêté ministre de justice et puis il parle yo wana ku tokoloba te bakangaki na Belgique babe bakangisi jenani belge ambassadeur na biso o azana Angola Kabila tindaka na Belgique comme ambassadeur ba belge ba se Kabila te yaza belge azani de kona biso akoza l'ambassadeur à Congo te Kabila tanga zongia wa Kabila tindie na Angola batu baze belé na bona tanga ba kombo batu na tangele oka ndambo wana ministre des Congolais à l'étranger Emmanuel Ilunga français so Kabila lingi pena ke mibeko onetam abanolongola bato nyonso tina go léopard mususu bayaka te na monde ya bale ba docteur yango bongo mona teke makele la komaka français toyokala nde na politique eza na kati ya loi électorale ce qui peut postuler doit c'est lui qui est de nationalité congolaise point barre. Voilà, toleki na point mususu tozo balisolo ya bana bazongi kelasi toza na mois de septembre engouement yango moni yango ndenge nini parce que ngana yebi ezala kaka bongo soki tokomi en période à rentrer marambo komaka belé mais pendant les vacances okomona ba parents bato liboso ba déclarer mbongo ezate mais ba obimisa bana na bango ba okendo ko sa ba dépenses moko peut-être exorbitantes mais non siko rentrée scolaire et salami. Il y a tant qu'analyste sur le point sur le point politique ou analyser pour la rentrée scolaire. Pas si paiement. Namboka nini omona
troisième semaine pour soit mis ça dans la classe zongi bana msuna ba bandite bazangi ba uniforme bazangi ba kae ba okende ba parents wana zolobela longonya na ba parents ya Congo ba ko bunda malembe tana sima mikolo pasi bana le gouvernement fallait qu'il kabula ba ça qui ba biloko ya classe na banda ko porte moko biloko nanu te mobeko likunze lobi kila so ya se to benga école primaire il faut bana batanga yango ofele c'est ça la marabote mais on a photo na Kabila te po balobi na yoki batie ba biloko ya publicité ke père à démocratie mais loko ya moke gratuité enseignement 16 ans 17 ans au Kabila na pouvoir yeso yokango te toke na mamba minene te père à démocratie dadi moto a respecter mibeko il a dit il a fait et loko ya mokie gratuité et enseignement omoni parents na bazo futa na yoka ki passe Kabila ki na Assemblée nationale à lobby to progresser ba fonctionner ba mo futa ma 129 000 francs 129 000 francs par an na bana 5 4 alors on va classe ndeni ndambo wazongi turo akangi zo demo wazongi si wana po il faut kangi ça à compte faut sembla mon abilo à classe ko bosa na teka na 129 000 francs futa ndaku bana balia okomona passe za wana donc gratuité na école primaire ils ont mascarade mais à la école nous avons pandi sango tambola na école tout ni analyste jona lobité sunga ba imboka yo mopandi sango na ko ebiso ke ezalaka te soki ezalaki est ce que ezali kamba kobomba tonga to kata papa mabia mwana ngatanga na kelasi tel ofele est ce ezali kamba kobomba to iba problème ne enfin na école to yoka kati na école ofutaka $300 na école ofutaka 200 to yoka ngo ndengeni so pe komi ofele to koyeba ki komi ofele 18 ans à Kabila na pouvoir gratuité enseignement même na niveau primaire tala libaku munene pesa mina mokili mondele oyo ya mokolo ya plateforme Amazon asali moto moko na mokili yoki mawa abibana na bamboka musuba ko tanga te azui 2 milliards de dollars na ye atie yango batu baya na ba projet pona bamboka oyo eza na reta biso twana to ba 2 minutes twana reta tala na bakase est-ce que ça le na kase ibana ba autant or na l'état so Kabila na batune bazaki série ne baganga katolinga ka Congo souveraineté ba osala un bon projet ba loki bata lobbying ba kei ba moni ba discuter projet wana ba pesa biso ta 50 millions de financement imaginez-vous ba otonga ba salle de classe à 10 ba école ba 10 salles ba bezo coûter $100,000 to yebi ke baza bata kanyaka 10 classes na école ko coûter $100,000 mais to ndimi yango ceux qui bazui financement ta 50 milliards na 3 ans et 50 millions oui combien ba otonga ba école et ko sunga biso boni to ko ça peut recyclage avec 5 millions de dollars to ko ça recyclage ya balaki mais yo ki na nzela yo za mopanza ngo ki ata moto moka ko lobela ngai na comprendre lo mo Kabila linga kabiso ti so Kabila za linga mboko angaye ba sens ya l'état Kabila linga mboko ti donc moni souci ba congolais pona Kabila eza même souci na ya suka moni souci ya suka eloko ya suka luka kezanga tina eza kuna niveau wana ti donc pona e congolais ta kufi ata batangi te ata bazu yebisa ngai na mokili mbale ba malade loko ba malaria hein et comment on fait les prises en charge à l'état est-ce que autant ngela ngata centre médical moko o bazwa congolais soins élémentaires au fait mais so boke na hôpital atoke na hôpital ya balabala na coin afa ba simba yo fombo Kabila est bien monté c'est l'homme le plus informé ko ça ka bien monté pour étaler té toza lelo liniki mboka o ka mwasi ake bota kufi bote koma lokola secret moko boko ko yebisa bango ko yebisa lango batute po e koma lelo na ba mboka nyonso soka mwasi azwizemi pa ba ko molengela mukili mobimba atoki na ba Brazzaville na Bangola mukili mobimba donc so ba moni zemi zo mwasi na risque basala basala sango babenga on soki avortement forcé babimisi mwana na po quand même batu bazala vivant
C'est quoi le processus électoral? Tu marques moi parenthèse, tu le rentrée scolaire sur le plan point de vue politique selon les analystes. Tu as dans le cambo élection, ma ponami. Corné nanga a outil ko vérifier to ko tala to ko benga ngonini mobembo wana ya ba machine à voter. Ba urne kutu ba monsieur déjà koya ba machine à voter nyonso wana natna mutuna moko avant to beta le solo ya retour na ya wana mboka ngomba Kinshasa natna mutuna moko. Est-ce que yo attend qu'analyste sans machine à voter to koki ko kende na mapona mité ndenge corner na ngalobaki nanga san akomina kindoki moki bondoki obaliaka na kingakati kuna nanga esali yango pongala kokondima te moto munene bongo azoya kobuka lokuta tongo mone moto yoka posa kolia air nyonso ndenge nanga komoka posa kokosa soka vanda bia so na koste lelo za kwana beli. L'autre part mabeza wapi parce que élection en 2006 malembe ndeko marlay élection en 2006 to kenda ki na ba élection to yebi biso nyonso ozu papier au tie na urne na isoloir ok na urne tie. Élection en 2011, ndenge moko, ba élection na nyoso mibale leki ezala toujours contesté. Siko muto abatu, amoni que non, pour tout ça la ba élection ezala libre et transparente et ba élection moko indépendante, ba élection moko ezala na koyiko ba ezala calme, apaisé. Lokola ma mibale wana, to kenaki to tie papier, to ke to tie, to ke na isoloir au batami ok au pogno ok au tie. Et ça qui ba désordre. To mekano no machine à voter, au lieu de mabe za wapi. Nana ebiso ki bato baboya ki machine à voter. To senga ki nange loko ya pete. Loko azo pesa te on to bite trop ça la ngote. To senga ki certification ya machine. Eza informatique. Mona téléphone na yo wana. Eza mini ordinateur. Ndengo ko tsaka biloko ndenge po koko longola. To bite photo kota to yeba machine wana eza na nini? Eloko ni esa maki en avance. To eloko ni na no esa amite. Faut tout nene konanga pourquoi aboyaka 1 tokota na serveur 2 to certifier machine basamba papa na biso ba mpelo na biso ya 5 bantoma na biso basenga kinini baboya machine to landa communiquer na wabi on demande juste la certification tilelo okam e ananga la question réponse ananga zaini so boboy machine otikali élection ki ngai na kozonga simate na aloba kutu akenda musika bingai na zawana te pona luka kimia na batu ça dit aloba na français je suis pas là pour créer le climat de confiance kaza pona ça maponomi oh eloko ba kosengeza ya muke to yeba kaka na machine wana eza na nini déjà na kati bino bozo suspecter ni yo tant qu'analyste bozo suspecter ni na machine na voter. Omoni na tour machine wana makambo ezebele. C'est plutôt lobe ko senga mission mo bimba kaka pona yango. Mais là kende mwamba. Na mobeko na biso na calendrier nanga na mobeko na biso. Place ba sengi nanga to sala élection na machine ezalité. Ezate. Ndo moni nanga ko kosa bato eza machine eza imprimante. Na lobby to qualité to kemo bakela sinzamba sa isi biso. Imprimante eza outil informatique ite. Outil informatique eza machine au batena logiciel. Imprimante imprimera donné aux na kata logiciel. Donc ngana na sali travail, ndé na sali commande na imprimante. Ce qu'on yebi sangai. Tant to okende to pointer kanda président to check point na machine. Eza électronique itote. Imprimante ko imprimer commande na ngawana. Est-ce que vous comprenez? Donc machine on a déjà ati au ça va tout que imprimante. Yami balé. Nanga outil Corée du Sud. Nangongo nanga zena intérêt que Corée du Sud te na septembre. Il faut qu'avant newa et comme ngonga nda bando yamba ba machine. Kiko vérifier si ka ba cargager ça la mais si ko kangamela kiko vérifier mabeza wapi. Nga ina nanga zonga kia oyoki ndenga tango za na Corée du Sud tala battage médiatique alati manto ba ko laxer na kata neuro system tango zongia oyoki makela nang aya ko batama ako benga batu na kuku te machine zoya
bon tout supposé que n'est pas le machine premier lot et le 25 septembre et qui est en matade ceux qui étaient en matade le 25 septembre n'est pas lobby pour comme à Kinshasa et comme à les 5 pour faire bimana mai ba certifier on a ba service za kuna ba kiti ba fongola ba conteneur ba charger na ba mituka tie ya ba tuni nanga motuna deuxième lot na troisième lot yaka habité deuxième lot na troisième lot qui est na port à Mombasa na Tanzanie na Dar es Salaam mais date nanga zo ko pesa date ça fait sanza misatu nako senga nanga pesa biso calendrier ya réception et déploiement ba machine ti lelo nanga pesa rapidement rencontre ba opposant et salami na Belgique bandeko mingi balobi Congo eza munene pourquoi kaka na Belgique et loko bat bazo telemela yango wana mingi bandeko côté la majorité pourquoi kaka na Belgique rencontre ba opposant yo pona yo o moni yango ndenge nini mtalobaka fa ka soni asa papa mukolo azana bakoko pourquoi kaka kuna ba hotel ezali bela ba place ezali bela tikanga na yanola esa soni tata ya bongo ayaka koloba makambo yo ayebite donc honnêteté intellectuelle pa na ye existera te ay akoki koyebisa biso bango bakendaka ba kosala mende akenda pesa sénateur moko américain $500,000 pour passer lobbying pour ba défendre le pouvoir na bango mama wana aloba azwa mbongo ate mbongo wana bima a menda koyebisa biso mbongo wana azwa kyango wapi batu wana bake osola na Bruxelles bake na mbongo na bango eza ko ngane na vandi bena kusonza na mona bilbo na kena bengi le problème est pourquoi kaka ko kende na mboka bapaya pourquoi Belgique la kende osola mamba Congo na Rwanda na Uganda na Angola fa ça bon tele mamba Congo Lorenzo yaka wanani yaka poza Congo loko les mamba Congo sengi ba solo la kaka ba benga kabila la table sujet principal RDC procès électoral akenda apone fa ça bon tele za mamna biso yonde Lorenzo loko nyoko tango yaka a akenda apona mende atika biloko wana pamba azatata mukolo soki moto na yeko molemba asenga retraite normalement objectif ya rencontre wana ezalaki nini but na yango pe objectif na yango ezalaki nini na rencontre wana baza ko évaluer processus électoral objectif principal donc ezalaki non ko bimisa candidat et opposition te mais la biza na carte évaluation faut bayeba processus ndenge nini ezokende nini est-ce ndenge ezokende la soto tie candidat commenté to pola il faut tout tanga et puis baza ba politique mutu mutu azali candidat na ndenge na ye mutu na programme de société na ye il faut ba vanda bayeba ndeni ba kosangisa yango ndeni to ko porter yango et puis nani nde fois porter yango kuna na batu wana ya FCC ezali na ordre mutu moko tala ndenge ba che Shadari loué lobby pour bocha candidat il faut bokileka na congrès ndo munaki ba MLC basala ba congrès ba NC pour bisa ba candidat ya majorité va taper perdre de monyango Kabila décidé Shadari je vois bangote mais na rencontre yango pour kotanga mbangu ozali communiqué conjoint des leaders de l'opposition basengi makambo basengi balobi le rejet de la machine à voter imposé par la CENI en violation de la loi électorale. Balobi 2.2, le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier et extraire le plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Et ça m'a mingi. Mais ce que tu l'as dit, Makambo, nous sommes senga. Ils ont montré déjà que comme il passe, il peut être ma ponami. Ça la makaka na année 2018. Or que ba Congolais tous le candé ma ponami. N'est-ce pas comme qu'on envisage qu'il y a une transition. Na uti kolobanoa. Nanga lingti batu ba kota na serveur. C'est tout est na kati ya seni nini eza ya malonga kuna nini photo longola. Faut pas to kendaka na maponomi batu ba kufa après maponomi. Na 2006 batu ba kufaki, 2011 ba mars batu ba kufi. Faut pas tout le comme to kolisa bongo na biso. Tout le monde eza processus normal. Mais pour dire comment on normal, bato ba ko salisa yango, faut bazala sembo.
moi lombango pena tozo ki masima ngonga nazo mona ndeko Denis azo l'acceptation de Jean Tango rapidement surtout premièrement rencontre wana ndeko Martin Fayulu akenda kité et d'autre part au moins que opposition et moi division côté déjà Martin Fayulu a quitté mais na tweet naé a invité ba congolais nyonso tokende na mapona 2023 au moins que azaka ke elongo na baninga naé est-ce que tu as communiqué on a baboy élection baboy ma pronomité na ko ebsoke na baza na Afrique dans mokili Afrique ici selon ba source mususu ba kozala pe na tempérer lo kozala ba tata na biso laïki ba kozala moi ba ta mouvement citoyen ndambo ba kozala laïki ezali commission commission de liquidation du Congo. Te wana fotuna ndeko mende. Soki bato wana bakoteka Congo nde ya zoloba. Bato ndimi yango. Plutôt bato ndimi to oteka Congo. Ye moto ali Congo eteka mate. Akoyesa biso komede bato abomaka tango azaki capitaine Mende na RCD. Po ya lingi mboko mingi. Bato ya boma na RCD na rébellion. Akota ngela biso nombre na bango. Ndeko Marley tokomi vraiment oui rapidement tokomo koma na suka bazai longo na batoto ndeko Fayulu akokende rencontre Afrique du Sud avec l'Afrique du Sud ndeko Matungulu pe to boyi ekene na makambo te wana na poids politique te to bengi bato nyonso bazokende le sambo na biso toko lite qui a été mbala oyo bakoyela biso loko malamu oyo ko CPS ba c'est que oyo ya Belgique ba yeli biso loko malamu ta on a ko loba na zwi nyonso continuité to bandaki na Belgique tozokende to ebiki na mapono meleka ki ba yokana te ba boya oyo ko soutenir oyo te mais toko lika touro nzamba sunga biso to longana po na omona Kabila ko miloko la Pharaon biso to wana bo umbu na donc oyo ko miloko Egypte tamsumbalo ba ko yela biso solution mais biso moko peuple congolais toza ya kotelema toko kengela ni mboka oyo biso moko soki ndeko Kabila na ndeko nanga bako kanisa ete batie biso na poche na bango lokuta tokoma le 23 na yoki ndeko nanga babengi ba candidat président le 21 candidat président bakutana na seni basolola soki bakosala machine tote omoni lokuta ya nanga alobaki liboso ke so boboyi machine etali bino nga le 30 mars nazana te pona fandi saka bato bayoka na tote nga na kosala sélection na machine asepela ndeko réponse ya ndeko Muzitu abi chance ngai balongolaki ngai po ngai nanga nakende réunion wana te mpe nakosenga na baninga na ngai nyonso bakandida président bokende te ye lokola betaki tolo akende na tolo wana apesa biso mapono le 23 décembre soki apesi biso te tokosala constant to constater que akoko pesa biso te puis nous allons prendre acte suite nango ebika katata nzambe na motema ba peuple congolais po bango ba au moins en 2015 dans janvier 2015 Kabila mekaka l'élection électorale moko awa et conditionner élection na recensement général la population pour avant d'aller bela na rotuna au NIPOANA Office national d'identification de la population et kenda wapi bachaka lumano DG bureau nango zaka et c'est là qui pour besoin à cause ce que loi wana lekaki ndeka ebungi boy enge bande bungi zongi ti lelo me recensement na ne bandate oko okandeko ba service nyonso ya sécurité aner demi-yap ba ebisa Kabila nini ko banga te ba kinwa ba congolais ba ko marcher pendant 2 jours te pour ba lire à 10 jours au jour oh même mboka weza ki par na 2015 19 le 20 le 21 le 22 le 23 mboka weza est paralysé ngana ko loba nonga mona sala mikolo 4 libanda okopo Kabila a serré bifa était loi on est longwa kite bisio isa balobaka
Ben Ali Osni Moubarak en Égypte, Ben Ali na Tunisie ba longwa po ba arabe ba kana 109 merci bato lokuta Ben Ali a 23 ans à pouvoir en Tunisie. Les Tunisiens ont subi Ben Ali pendant 23 ans. Mais ça non, tout ça, ça doit s'arrêter. Tout ça doit s'arrêter. Et quand on a qui est, na ko ebsende ko kabila na batu na yewana. Batu amaele tout au benga scientifique. Moko ta sala thermomètre e ko eba température réelle à peuple. Peuple a cause la température 20 na 8 heures. À 15 heures à commune à 80 degrés, et baby. Voilà, merci Ndekomar Lei Vuvu, analyste politique. N'a rappelé que vous allez jeunes, le collab jeune nyonso, vous allez ko tala ko fungola vraiment mis sur Namarambo et tali politique qui amboka na yo. Ça prouve que l'ingi vraiment mboka na yo makasi na beaucoup c'est. En résumé, ndenge balabaka na lopoto, to komi vraiment na suka émission ni okoki koloba pa na bandeko congolais, au besoin d'abiso na mboka bapaya pe message ni nous ça peut-être pas politicien ou de bien monsieur soit politicien en tant que analyste politique en tant que elenge le kola bilenge nyos message na ko ngai omoni bato bana ngambu ya kanyaka na ko pesa bango conseil pour ma tellement eleki na vie na bango atopesi bango conseil ba koyoko te bagoyo kayote basali 18 ans à pouvoir basali ma betel me belé okubando pese le conseil na eloko nini pour sukisa pour ma belé qui belé mais ceux qui na la conseil européen na européen na ba peuple congolais o baza awa na ba libanda mboka et puis na classe politique et opposition na opposition congolaise ngonge belemi bakoma histoire ya mboka oyo soki ya solo bana souci ya mboka oyo chaque époque ezaka na histoire na bango na yango balumu bakomaki oyo ya bango na livre d'or ya mokili na kosenga na bango pe bakoma ntoma ya lokumu oyo babenga na français ba héros bakoma histoire ya mboka mais na bana ya mboka na kosenga na bango batelema bafungola miso po lobi ya mboka oyo tokosala ngo lelo na ba oyo ba libanda ya mboka batika bitumba te tozana bango elongo biso tokobunda na kati bango bakonde kobunda libanda nzambe ya bakongole nzambe ya sala biso akosunga na bango bana diaspora na biso tozana kati awa bitumba oyo tokolonga yango pe kala te tozolonga yango nzamba za na bango kote bazali toko sambela pona bango ba continuer na bitumba na bango o eza pona biso nyonso biso pe na kati toko bunda bango ba bunda nzamba komona akosunga biso peuple congolais akoganya ke tumbao. Merci à Ndeko Deni, Oyazami Simaya Caméra. Merci à Dimitri Bongania na réalisation. Merci à Papa Apo Bongania. Merci na Bandeko Union surtout bo pesaki tango na bino ya kolanda biso na 3W Bongania Media chaîne Oyo na minute Oyo to lamuki encore une fois avec beaucoup de force na pesi bambote pa ya Papa Apo Bongania kuna depuis Canada Papa Apo Bongania bambote belé bandeko nyonso bozolanda biso na mikili ya poto abonnez-vous massivement ndenge bozo continuer ko sala ma famille au boza en Europe là je vois Gloria Maïnga Arlette Maïnga, Gina Maïnga depuis Londres, ce qu'on a qui na France, na qui le tout dernier mon apoto à Tongo, c'est lui qu'on appelle Junior Manitou, le grand Manitou, le monsieur Grenoble. Na papi Diviengele en tout cas na Pesibino Bambote, Sika Bozali, Eric Maïnga depuis Afrique du Sud, depuis Djobourg, qu'on appelle la Pesibino Bambote. Encore une fois, merci à Denis derrière la caméra, merci Nabino Bandekognon surtout, et puis merci à Ndeko Marley Vuvu. Ndenyo Ndimaki ko répondre à l'invitation à biso comme étant jeune tozaki na besoin bilenge pe baleka balobela yango merci en tout cas ngai nena kopesa bino longonya merci na musala boko sala boko baboy toko bunda toko longa. Abonnez-vous massivement na 3W Bongania Media et mon numéro est là le plus 243 99 89 72 370 WhatsApp Facebook contactez-moi
ba conseil, ba suggestion, ba remarque, toza wana pona bino. Ciao, à la prochaine.